Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda Congo Magazine. Merci na bandeko balandi ya Congo Magazine. Tika ete nzambe ya lola apambola bino bisika banso ezwami bino. Matondo penza na bino banso bakongomani oyo bakozali baku ya kolanda biso na Congo Magazine ya mokolo malelo. Kasi tokofungola basangola biso na mayematali insécurité na l'est ya mboka la biso. Pambate biso baso toyebi ete ata mokonzi wa ekolo mwana mboka Antoine Tshilombo a déclaré guerre contre le Rwanda. Tokolobela lisusu boyei ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi. Pe tokolobela lisusu ba marche oyo bayi politique bali kosala. Tokotana ngao mosusu bayi basoda ba kosepela na makambo etali bilanga. Ngao mosusu bayi basoda ba kolela bango bakufi. Kasi mayemanso makotika la tokolanda yango na bolai kwa basango. Tofungola basango na biso na insécurité na l'est ya mboka na biso. Wana tokomekana nukozwa mwa mai to analyser mwa moke. Banani ba kosala po ete est ya mboka na biso ezala na mbutu oyo ezali komisala na lelo. Pambate na banzi bino banso boyebi ete makambo ya est na biso ebanda uta kalakala. Kasi na epoka tata Mobutu Sese Kukumbo Wazabanga atikaki kimia pe alingaki te bayiba nguna basakala na ye ekolo wa biso. Kasi na bokei boye na 1997 tomonaki ete AFDEL eyaki balobi baye kopesa kimia pe ko libérer. Kasi na ngambola yango Mzee Laurent Désiré Kabila ye patambolaki bongo na balwande. Kasi makila eganga ki abengana ki bango. Kasi ko banda kufa na etikino lelo. Guerre ya est ekosila te. Nini ekoleka bandeko la mai. Ba avion ezali ko sala musala. FARDC ekutana ki bongo na affrontement ya AFDLR. Kasi Shadrach Makudinga Tshela Bisona ba nani ba kokima ba M23 ba Tutsi ba Hutu tope bakongomani. Atenevyo mkuu. Afande ni sawa sawa. Ni sawa sawa. Shilowele. Bashilowele. Kamera mkuu. Kwata Burundi. Kola kamera. Kola film. Bande kona banzi wana bomoni bakongomani bako pakata bako kima bako lela bakomi ba réfugié na kati ya mboka la bango. Nini esengeli to sala po ete kimia ekota na est la biso. Bakambe bi ko Congo.
na ngambo ya badepute balalaki te bamibengi badepute révolutionnaire nini balobaki Kabuya l'homme puissant tshela biso mpe bazangaki te kobelela na micro ya Congo Mac na nzela ya Shadrach Makotika. Déclaration politique des députés nationaux révolutionnaires membres de l'Union sacrée de la nation. Nous, honorables députés nationaux révolutionnaires, membres de l'Union sacrée de la nation, ayant suivi ce 3 novembre 2022, le message d'éveil patriotique lancé par le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées en rapport avec l'agression inadmissible et injuste que subit notre pays de la part du Rwanda, appuyé par des puissances occidentales bien connues. Déterminé et rangé comme un seul homme, derrière le président de la République pour barrer la route aux forces étrangères qui se camouflent sous l'étiquette de M23. Révoltés et mobilisés, tous pour repousser les agresseurs de notre pays en dehors du territoire national. Dénonçons avec la dernière énergie la passivité de la communauté internationale et de l'Union africaine qui ne se complaisent qu'à faire des déclarations creuses alors que nos enfants, frères et sœurs, errent et meurent sans abri ni assistance. Recommandons ce qui suit à tous les jeunes et patriotes de toute la République d'être vigilants, de s'enrôler massivement dans l'armée, de braver la peur et de dresser nos fronts pour accompagner nos forces armées qui sont sur la ligne de front en vue de combattre les agresseurs et les mettre en déroute jusqu'à leur dernier retranchement. Aux forces vives de la nation et aux acteurs politiques de toutes tendances confondues, de taire les divergences politiques, de privilégier la cohésion nationale et de se ranger tous derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et leur commandant suprême. Au gouvernement de la République de ne ménager aucun effort, de doter notre armée de moyens conséquents en veillant sur la traçabilité et la transparence, d'identifier et punir sévèrement tous les traîtres qui œuvrent au sein de notre armée et qui ne cessent de jouer le jeu de l'ennemi, de n'envisager aucune intégration des ennemis de la République dans les institutions de la République, y compris l'armée. À la communauté internationale, l'Union africaine et les organisations sous-régionales de jouer le franc jeu et d'imposer des sanctions sévères à l'endroit du Rwanda qui ne cesse de faire couler le sang des Congolais et de piller les richesses de notre pays. Que nos compatriotes de l'Est, particulièrement des provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu, ne perdent pas d'espoir. Nous sommes et restons un même corps. En notre qualité d'élus légitimes du peuple et de défenseurs attitrés de l'intégrité territoriale de notre pays, prenons le ferme engagement de nous déployer dans les heures qui suivent à travers nos 26 provinces pour une mobilisation tous azimuts en vue de pérenniser les idées contenues. La dernière adresse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La République démocratique du Congo reste et restera une et indivisible. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Nous vous remercions. Bandeko la banjala bolandi ba député ya Union sacrée, ba mibengi ba député révolutionnaire. Ba député na kati ya Union sacrée, na kati ya pouvoir, mais ba lobité tous ba député révolutionnaire. Tous simba kaka na ensemble makabo na ba député. Shadrach Makotika, tshela biso da Delsa. Nini ekoleka na bato na balabala bisika ya zalaka. En tout cas, pas si peu mawa awa na République démocratique du Congo ya kotala ba autorité
ndenge base kofandaka na lieu public to na ba quartier na bango vraiment boye eza kitoko te bino moko botala image oyo malamu mutu bozali ko mpe boko constater que non Benji nde ezali kofinga maawa epa ya député national oyo peuple congolais ba vota pona kolobela makambo etali makambo mboka kasi makambo zosala na bisika afandaka eza kitoko makasi te bino moko botala boye un député national azali wana pona kofinga banzoto mama batu boye eza kitoko te il fallait ko la exemplaire bisika nyonso ozaleli po bino nde bozali balobeli ya peuple congolais kasi boye ne boke na parlement to boye ne to voter bino lisusu na 2023 boye ya itote yango to kopesa CTP to kolobela bakonza mboka boye bananu batu oyo bonomaka to batu oyo peuple congolais zo pona kozala wana ko pona kozala wana pona peuple congolais na ba caractère na bango pe lo lenge ba ko tambo na vie actuelle na bango bisika no bazalaka boye bakanene bokopona batu bazala bisika bo kasi makambo boye e makambo soni awa na République démocratique du Congo to mona député lo lenge oyo boye azala bongo humilier liboso population pe député lo lenge boye abimisa benji moko oyo eza kitoko te na miso ya batu na yango boye ya itoko te asi na Assemblée nationale pe kala minute bazo benga wana po ba humilier boko kitsa niveau na ye po makambo boye e makambo soni boye na République démocratique du Congo ba mona député lo lenge boye ya kusama makambo kitoko te e itote biso to le but na Congo ma to koloba tibo ko bongo na po awa yaka ba conseil pe mutu abongo na so yo kiangwa mkomso wana chance vele za tongo l'esprit na ngabela yo ngala sotelo ka talpa na ndo peto yo biro ngate otala ngate na kina ba front na guerre uko bena minwa Unda merunga, bosa na ngai. Unda merunga. Yo. Kodi mboka. Sala bona no maladi basu. Desa. Unda merunga ka chuso. Ta. Unda merunga, so asala su. Bandeko nini tolo bala mai batali ba député to simbika kalanga ba député pasi pe mawa l'ingénieur ne Malemba oyo azali bongo ressortissant ya Kimbaseke mokolo wa lomingo loleki mwana mboka kitaki kuna kokele kotala batu baye po ete tango yango ebandi kobelema kasi ya kamwa député akomi na ye millionnaire abwaki ba portable le balé abwaki mbongo ne balé alobi oyo akozala makasi alalmu kasi na nsima na yango bandeko catastrophe boyebi ete population congolaise ezali bongo na pasi kozanga lotiliki kozanga mai kozanga bilielo kozanga bitelo kasi député wa bango moko ressortissant ya Kimbaseke oyo bana Kimbaseke bavota ye alobi akomisi bango millionnaire abwaki mbongo na katikati ya ibani kasi lelo ndenge tozoloba boye batu bali porté disparu lelo ndenge tozoloba boye batu bakufi lelo ndenge tozoloba boye batu bazoki mpona place apesa bango na maboko ya préféraki abwaka kasi wapi bolingo ya bakongo mali na mikolo mizali koya tokopesa bilo bilili pamba te mwa kokoso esalamaki na moto azali koyela bilili nde akomaki nango te kasi lokola tosimbaki makambo ya député révolutionnaire tosimbili bino mwana mboka mpe député bomoni ndenge nini akoloba yango tolobaki tokoloba mwa moke na Mai Masali junior le Malemba kasi na bakawa na ntango bomona bilili est-ce que bakointerpele ye mpo mort ekose mort d'homme esika opesa moto aponaki yo eloko na loboko ya bimi moto mbindo yo bwaki na likolo po ete ye atiola kasi bana mpe babongi bato mpe basoki ya kokanga mpe bakangi kasi lobi tokointerpele ye tosimba kaka na mai oyo makoleka na parlement mwana mboka Shadrack Makudinga alalaki pongi te bolanda reportage na ye ebongo tozo. Je viens d'intervenir dans l'Assemblée nationale pour na likambo oyo ya bana oyo babetaki bango masasi bazaki mibale Mbui na Josi
Voilà que Mbouya Oti Kokufa. Mbouya vient de mourir. Bayaki n'a agi awa pour pas l'évacuer. Mais l'État congolais a pris trop de temps. Et quand j'ai intervenu au niveau de l'Assemblée nationale pour en parler, le président Mosso dit bala nangaïti. Je suis très triste de la maman de Sabanaka Damboka Oyo. Voilà que l'enfant Mbouya qui a reçu une balle au côté de la colonne vertébrale à Koufi. Voilà la maman. Et là. Voilà. Combien de morts faut-il? Demandez au président Mbosso combien de morts faut-il? Voilà encore un enfant qui a été tué par une balle tirée par la police congolaise. Voilà. Combien d'enfants faut-il? Bakoufa, Namboka Oyo. À chaque fois qu'on interpelle le vice-premier ministre de l'Intérieur, l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale est en train de protéger le vice-premier ministre de l'Intérieur. Combien d'enfants vont mourir dans ce pays avant que le ministre de l'Intérieur aille à l'Assemblée nationale? Voilà un enfant de 14 ans qui meurt parce qu'il a reçu une balle d'un policier. Voilà. Voilà bolandi mona mboka dondo basi akolela kaka makambo etali na kati ya parlement. Ma police ya ko beta masasa bu porter dans nzoto ya bala bato. Ba ko causer ba insécurité. Kasi Mbosso aboyi. Mbosso aboyi maloba yanga ite. Bolandi wana alobaki yango na micro ya Congo Mak. Na reportage ya Shadrack Makdinga. Alobi Mbosso alobi makambo etali ete. Mais bato bakufi. Liwa na kati ya République démocratique du Congo. Et comme nini liwa ya bakongo mani ata ko tokufaka, ata ko babomaka, ata ko pe ko lela yango. Yango tozangi ata ma ko kitsaka drapeau to mibembela biso zali ko kufa. Kasi pasi pe mawa. Le kola to alika ko sima makambo tele sécurité. Affaire Kuluna. Na banzi bilo baso boyebi ete soda héros na biso. Oyo akotaki pona kolingana no kosisa likambo etali Kuluna kasi mwana mobali wana akimaki na nzela ya bandoto kasi kuna pe la bandoto batika kieta tolanda reportage na nzela ya Shadrack Makodika. O mi pesa kombo maître Tchabachuba o maître Zombi soki maître nani wana yeba ke l'état azali bongo c'est l'état kotika la l'état mi koleleki botalaki ba vidéo o etambolaki ya mwana mobali oyo na kombo Glodi abandaki bongo menacer policier kay policier ametizaki na masasi na lokolo boyeba ke bakimisaki akenaki bongo kikwiti pona kona ba soin pour la lokolo ye ezala la bonne santé kasi lokola l'état ka l'état bandaki tikuna na kikwiti bakanga ye kasi lelo baene awa na Kinshasa bazongisi koto elakisi ke l'état azaka ka l'état ba présenter liboso ba kuluna mususu bazali komona awa boye ça veut dire yo musala ka mabe tika poso que tikite l'état nika l'état pour l'état tika yo esengeli ka ho okufa to olimu na mokili nde l'état abosa na yo po bongo te ba kanga okaka okene ti ba kosikisa dossier na yo ekele bina masi yekepe musika kasi yango to senge ba o nyonso bo continuer musala o boye bozwa mayeli bo benda matoi na bino parce que l'état mikolo yo ba sa va vantite so ba kangi yo okei ozo communication ndenge a betakie lisasi na lokolo oyo ya droite kasi malgré appui ya famille na ndenge bakimisaki ye babombaki pe ye bango bayebaki na komema ye na Kikwit groupe ya suka ezali Mbolela Kabongo Clovis moto oyo bozomona na bilili azali bandi munene ye bisika na ye abotolaka batu biloko ndakisa bamoto ezalaka bobele na quartier 3 na commune ya Masine nanga pe ya nouvelle élan balala ki pongite kuna pe bango balobi le 17 ekozala opesi mbwa boyi okabeli penza moto pe moto lobi tin na pelatin Shadrack Makodinga swela biso ndenge nini mwana mboka Blanchard bakimaki pe mba au hôtel de ville pona kokotisa bango mongoloto pona mayibatali le 17 nyonso oyo ezali pona préparatif ya milulu minene oyo bandeko ya parti politique ya nouvelle élan oyo ancien premier ministre Adolphe Muzitu Fomumpa bazali bon kobongisa mokolo ya 17 oyo
pona marche oyo kozala awa na République démocratique du Congo. Kasi etina bomoni bango awa na hôtel de ville ezali bongo nde pona kotia mukolo to ka marche oyo ezala adopté pe bakonza mboka ba keno bakotambola na mokolo ya 17 totiki bino boyoka message ya bango moko epa ya secrétaire général ya Nouvel Élan asanki maloba te na miko ya Congo Mag. Quel est le contenu de cette Merci. Comme vous le constatez, nous venons là effectivement de déposer un courrier, une lettre d'information à l'autorité municipale. Faisons suite à la lettre ou aux 10 recommandations de l'initiateur de Nouvel Élan, Adolphe Mozito. Nous avions, nous, en tant que parti, estimé qu'il fallait justement s'élancer dans les activités de terrain. Et ici, c'est une marche que nous avions prévu organiser le 17 décembre, plutôt le 17 novembre 2022. Et c'est pour justement appuyer nos forces armées qui sont au front, soutenir nos compatriotes de la partie est de la République démocratique du Congo, mais également insister parce que, comme vous le savez, les 10 recommandations de l'ancien Premier ministre Adolphe Mozito regorgent parmi ces points, les points qui insistent sur la rupture que nous devons arrêter de prendre part aux activités de l'EAC. Or, ici, nous avons par exemple l'Ouganda qui fait partie de l'EAC qui continue à faire semblant d'être avec nous. Pourtant, en réalité, il n'est pas en connivence avec nous. Il est en train de travailler avec les forces négatives soutenues par le Rwanda. Et dans la lettre, nous disons que ces jours-là, nous allons aussi exiger l'expulsion de l'ambassadeur ougandais sur le sol congolais. Donc voilà, je ne sais pas trop commenter parce qu'il est prévu une conférence de presse le lundi au siège de notre parti politique, le Nouvel Élan. Nous allons développer en long et en large les points prévus dans ces documents. Alors quel est l'appel que vous lancez à l'opinion nationale, surtout par rapport à la marche du 17 novembre? Le Nouvel Élan, comme l'a si bien signifié l'initiateur de notre parti politique, Adolphe Mozito, nous allons nous pointer, nous engager dans toutes les initiatives citoyennes qui seront organisées pour soutenir les FRDC, mais surtout les populations de la partie est de notre pays, parce que l'idée pour nous, c'est de sortir notre pays de cette situation, en tout cas nous imposée par le Rwanda. Et nous-mêmes, en tant que parti politique, nous avions initié la nôtre pour les 17 novembre 2022. Mais déjà, je profite de l'occasion pour vous informer que, puisqu'il y a un collectif de mouvements de la société civile qui, eux, ont prévu aussi une marche, c'est mercredi 9 novembre, nous serons là, nous appelons notre base, la population ou les militantes et militants de Nouvel Élan de prendre part à cette marche, mais les 17 également, nous allons aussi sortir en tant que Nouvel Élan pour justement les raisons que je viens d'évoquer tout à l'heure. Merci beaucoup. Maître Blanchard. Toki mambangu pe kuna tomoni ba député ba komi pe ba parti politique. Oh, mboka oyo ba parti politique. Nzambe kaka mutakoyeba. Kuna pende ko Eliezer, wazali moko ya député lobi ngai pe lokola la terre na tikalité. Les 15 tokotanga memo na biso pe biso banso tokokene. Tala makambo azali koleka. Ya solo balobi tata mokonzi bo ekolo alobi ete ambassadeur Karega ya Rwanda akende. Kasi balobi ya Burundi pa kotikala te ya monde ko Eliezer alobi ngai na bato nanga tokozala bongo kolo ya poso kotanga memo pe kokende obengana ambassadeur ya Burundi yepe akanga bisaka nini kokoma na Congo peuple congolais pa lobi ngape na tikalité le 19 na kotelema po ete nakende toyoka mama loba moke ya mwana mboka Bruno Mimbenga nini alobaki pour la matali le 19. Merci ba Congomani banso, merci ba la Congo, merci bande ko na biso ya Est, merci bande ko na biso ya Ouest, non partout bisika bozali. Vous voyez bien que les trios Bruno Mimbenga aussi du Congo, Salumumba to bengi sibino po na milulu ya le 19 novembre liboso ya ambassade ya Uganda, parce que vous voyez bien que non situation ya mboka na biso eza kotambola na lenge oyo esengeli parce que ndenge boyebi toyebisaki bino ke no tokotambola jusqu'à ce que non monsieur Tshisekedi na balie na nyonso bakokende, parce que lelo oyo bomoni mboka telemi makambo eza kotambola te mboka ekozonga sima yango wana bomoni biso take ba Kongomani ba compatriote ya solo
tout ça bunda pour que no Congo ait un changement, Congo ait une libération totale. To bengi si bana Kinshasa, to bengi si bana Kimbatseke, bana Masina, bana Mongafula, bana Maluku. Le 19 novembre samedi muto avant anda côté. Biso nyonso to kuta liboso ambassade Ouganda tout fait tout flamme. Parce que beaucoup ils sama muto am hôtel monsieur Félix a bengi si bino que unité nationale. Oh beaucoup mona ba parti politique belé comme on a biso to tambola biso to tambola boy marche beaucoup ils sama muto am wana té. Parce que même bikoma misa to lobby il a déjà munene mais ba o ba bengami bazali muke elobi teke ba o nyonso bazo tambola pona makambu o ya mboka na biso nde baza ko sala ngo na mutema oyo boye eza ya kofungama parce que toyebi que batuana bazali au service ya pouvoir illégitime ya pouvoir oyo boye monsieur Félix akenda ko signer ba accord na ye yango na bomoni na cadre toujours un mouvement citoyen Salumba Fondation Océan du Congo les amis de Bruno Mimbenga oyo boye toza ko défendre toujours cause ya ba orphelin bana bitike to bengi ici na ba congolais ya solo oyo bo balingi changement baya boya to sangana le 19 na ngonga ya 9h biso baso liboso ya ambassade ya Uganda pona kosenga départ dans l'immédiat parce que Uganda yepe azali moko ya bagresseur oyo boy baza ko faciliter ba tuerie na côté ya Bunagana yango wana message auto memaki bino samedi to bima le 19 et belé pona kotali sai que non tous en a besoin il y a leadership ya sika tous en a besoin bilenge ya sika tous en a besoin ba mama ya sika pona koya kutombola boka na biso pona bokambi ya malonga oyo kosala ke congolais azala sécuriser congolais azwa musala biso bana mabola to pe misala pona kosunga oyo ya biso mabota yango wana to bengisi bino bozala ebele mukolo wana boko isama na mutambu ya badongolo biso te oyo bazokena kozwa mbongo ya pouvoir et puis bazoya ko disere bino wana ezali moko ya bino molobeli na kombo ya Bruno Mimbenga Océan du Congo et puis Lumumba oyo boye ndenge boyebi toujours tout ça na terrain. Merci Matondo Ingeta na awande to cheli tono na Congo Magazine ya mokolo lelo soko sepelaki na Congo Magazine ya mokolo lelo pesa bongo Matondo na mwana mboka Kabuya l'homme puissant pe na montage ya Moïse Ngombi Misape électrique pe na coordination ya Océan de la presse congolaise pe l'assistance ya Shadrach Makudinga pe ya directeur na biso ya recherche stratégique ezali bongo Pape Joy pe na pare be miso ba biso ezali bongo Sango Mokonzi kasi tokoki kotia litono bongo te sans pour autant topesa balandi minene ya Congo Magazine mbote ko ba bazosenga biso wala topesa ba programme to Angola no mbote to moni mamour d'Angola na mokitene Florence Matondo Mido et pourquoi pas manananga na kunya de langa États-Unis d'Amérique équipé pour la té papa Michael Daniel Ngenda pe la chabienne na Allemagne pena kilame plus 49 bokelo FP4 mama na jeune na Suisse bino banso to simbali boko na boko pona kubundela Congo poso di Congo te ekolo mosoeza te kasi ngana bino Océan de la presse oya telemaki bongo pona ko simba yenda soki bo sepeli nde bomonga kitoko monene pembe pesa susu Matondo na Shadrach Makudinga pe Kabuya l'homme puissant kasi soki yeso ete to ko beta pe to ko ba bobele bo solo magazine Congo Mag bolanda kabiso tango nyonso na YouTube la biso Océan du Congo pe tozali na chaîne kaka moko Ismaël Télévision onande boko zo biso na Congo Magazine bye.